Non seulement là Ebimi, Jésus-Christ yoka sujet na ngai zambalola na yena bapasi na ngai liboso sambe na yo Yesu na yena malati na ngai liboso sambe na yo salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu. La deuxième fois, poison, oui. On a coûté pour deuxième fois. Ah bon? Et pas la quatrième fois. Mais dans quatre relations, il y a pasteur mingi. Dans quatre relations, il y a sorti mingi. Dans cette discipline, même si on a vendre, dans cette discipline, vraiment c'est facile. Pour éviter et côté la 15 ans, mais il y a un ballon, il mange ça. Il y a troisième, il faut habituer les Kinga, après Bapayananga, on a Yambaki. Ensuite, tout le monde a qui le coûte. Mais il y a un ballon, penda. Nazwa kina téléphone nazo filmer bo mona biloko na sanzi ba misuni biloko na sanzi lokola bitopeso katana mais Zambia za vivant papa kabondi balesa mais Zambia lobi abanga tepe akoyeba mutu atakaki me abunda na mosunité azala silence Yesu na lingina tatola papa na lingina témoigner samba ndo Appela tato la dosanga yo yoka bosanga na ngai sabaka basaye yoka sije na ngai sabanga na yena bapasi na ngai bosabo sambe na yo na yena kozanga na ngai bosabo sambe salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu Fatika mukaya Yesu Yesu fatika mukaya Fatika mukaya Fatika mukaya Yesu fatika mukaya Yesu fatika mukaya Yesu fatika mukaya Fatika mukaya Yesu fatika mukaya Yesu fatika mukaya Fatika mukaya Fatika mukaya Yesu fatika mukaya Yesu fatika mukaya Papa wani fatika mukaya Fatika mukaya Yesu fatika mukaya Yesu fatika mukaya na yena kosanga na liboso sambe salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Yesu salela ngai Yesu Senga 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 londe Nalemi via pesanga kabela nga senga senga Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi via bisenga senga senga londe Lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, kotikanga ite Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga yoyo Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga Yesu, Yesu Tombolanga
pesa mafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa haleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela azanzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobalo oyo. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la retraite chrétienne avec Yves, Ipan, tous ces directeurs de faux. Là, finir avec la série continue toujours dans votre chaîne. C'est pas promo des 53. Voilà, nous sommes déjà avec les prophètes Dada Kabasa, Mukambia et Tonga, santé spirituelle. Ils ont mis bon communier qui m'banté qui est tout ça. Nzembo oyo botuna biso plus nzembo oyo lutatu linzembo ya nani ebele bakina plus loin ya koloba ya ndeko na biso Walesa. Donc voilà tout ça na nzembo bolanda ka plus na ba promotion tout ça là na chaîne super promo 243 na ba day na ba fête et na plus ya Monsakol Josal lelo na plateau na biso bozango en live. Merci na Mikaba Jinde de la caméra. Merci na maman na biso Christine oyo asali ke lelo to zala na Papa Dada awa na plateau na biso. L'homme de Dieu boni santé na yo ya église depuis corps de Christ Mobimba. Rappelez biso pe ceux qui tozang ici et loko moko to ko lobana kati par rapport à la présentation. Merci Papa Yves. Merci Papa. Nzambe apambola bino. Amen. Comme na bino lisusu super promo 243 Yves Ipan. Voilà. Nzambe apambola yo ndenge ondimi koya kokita lisusu na mabele oyo pona kosa biso image. Voilà. Vraiment toza bien angolo ensemble par rapport ndenge tozalaki na sikoyo nzambe vraiment za na kata kosala malgré bitumba tozolekisa parce que na temps oyo baza na nzambe bazala toujours combattre kasi ba oyo nzambe toujours nzambe pas comme akobana kozala sima ba combat nyonso pona kolongisa bango donc toza bien angolo ensemble. Voilà. Le somme d'abord pour que tokota na ba sijino mswalelo. Merci tosambeli na kombo na koleso Kristo nzambe na lola bokonsi ya bikela mope ya mosala oyo tozosala bosambeno ekamba biso ebandele pe suka pe peuple oyo basolanda biso na pamba te kasi babika ngolu misala oyo ezomonana na misu na bango epambola bango totelemeli bakomba na kata mosala oyo na kombo na Yesu Masiya de Nazareth tika yo oyo osolanda biso nzambe na lola amona yo pe amona bosenga na yo okota na kata témoignage olengo azosala pona biso asala pe pona yo mokili mobimba Europe mobimba bosa ebele que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Merci l'homme de Dieu. Alors toyeba mais musala ya nzambe ezokele ndenge nini puis na musala oyo oni ya musique ozokabula ndenge nini musala nzambe ezokele bien Papa Yves. Naza mosakoli. OK. D'abord basakoli to lingara déjà adoration. OK. Domaine akoyemba basakoli to lingango mingi. Parce que zana basakoli musuna Bible po sakola abando lukaba kata kate bapota. OK. Ko soit wana ya makila ko bima nde akoti na dimension. Mais mosusu po sakola abande ko linga babetela ye lindanda. Tango lindanda ezobeta maloyembe ezoyemba ma akoti na mozindo pona ko prophétiser. Prophète dada lingara mingi adoration. Tango adoration zo kota na mozindo vraiment tomona ko lokola likole fungwami e na koti na bozambe pona ko bimisa maloba ya bomoi na ba vie ya batu to kosala ba service eza trop spirituel yango tanga moko na koti na domaine oyo ya adoration alors eza charge makasi te na ndenge nazali
nazali prophète. OK. Kutu kobande ebandeli. Avant menami ba kinaza prophète. To le kana ba choral, nazaki dana ma don wana ya koyemba na chorale na ténor. Na sima ya kolekisa histoire nanga maladi kufa. Tant qu'on a pu se grâce à la prophète. Mais quand on a la question la grâce mokati nanga na ko négligé koyeba koyemba pona lokumu ya nzambe. Ça dit ils ont pesé pour ezaka musala moko tozo sala. Ezaka musala moko bozo sala. Alors par rapport à la conception nzembo litatoli, memi batu plus na confusion. Batu musu bakandisi papa na biso Claude Kabundi wale sa nzembo na musu bakandisi Van wale sa musu bazoye baté tant de commentaires na ba promotion musu to sala la ka plus na chanson na yo batu bazo tunaka botuna biso mo mingi lelo to na papa dada. Alors conception lo yembo wana eya ndengeni. Oui papa, nzembo oyo félicitations papa, nzembo kitoko makasi. Merci beaucoup. Et bien puis bazo benganga, bazo féliciter vraiment kola pambola pe bino na promotion bozo sala. Merci beaucoup. Dans mon émission nyonso ozo sala ozo tia nzembo wana. Vraiment Nzambe akanisa yo. Pe na bondelaka. Sérieux aux anango, na volonté aux anango, au kipakate ou yabara mutu nyonso. Pe mingi surtout biso basali na Nzambe. Papa Yves Nzambe apambola yo. Amen. Na sambelaka ana 2022 oyo afa ici là. Ba gigano ya ba vie et les kata ba 200 300 500. Amen. Kola ki ono pe na musika. Amen. Alors Nzembo oyo conception nango eza message ya histoire na ngai. OK. So tali même na kata Nzembo ngo ba la kisinga na image moko ya via pasi. Na vanda ki na ndako moko ya batol. Mais na bane ko kende ko bika pe na ndako moko boye ya bazaki na vie malam pe na bombe saki même bilamba et pas na bango mais moko mosu babwa kinga libanda ba sopelinga mai eza moko ya histoire leka na vie nanga papa na biso asembeli biso esikate ya kovanda lokola lopango to vandi mingi na sima ya bandeko na ye lelo bovandi awa lobi esimbite kofinga ye bokovanda kuna lobi bokovanda kuna tanto liepe mingi na kata kosenga senga na kata ba manœuvre ça dit batu balié batiki fufa poso ba pesio na libota na libota na botami na za lenu na libomu ya mama et bisiko to vandaki négligence et yaki donc na kata Nzembo wana na beti moi histoire ya négligence et comme la kinga yango moni na vie soki nono mutakufite e bongite ko sekaye mutoso mona pamba lelo oyebi lobi na yete na talisima histoire. Après Nathalie Sinenge Nzambe akuta inanga pe a visiter nga atalo to komi ndenge auto lobby na Nzembo te mais changement ça par rapport ndenge tozalaki parce que lelo na nzela nanga libota nanga o evandaki na mitelengano ezui résidence ezui place. Amen. Parce que na baki na pelo na zui na 16 ans na kowela na no ba engagement ya moi cité. Il faut na concentrer na mosala ya Nzambe pendant que na zéro na lukana cha tamwa pas. Même quand mosala Nzambe etangisa ngai. Même quand mosala Nzambe na installer église eza na kilocataire te tenge bo moni bisika toza lelo. Même quand na zéana nga o na za le de la famille na paso to moni na ba famille to bimeli bandeko na nga bazo sika ya kocha mutu. Après na kosangasi na likamba mwasi donc moko ba ve onazwa ya mokano onazwa lelo pe na réaliser yango na makasi na ngate na bolingo Nzambe na losambo na salaki na Nzambe na susi wana Nzambe pe akokisi lelo église elungwe na kofutela ezui esika nango bandeko na nga pe bazimo esika na bango ya kotia mutu malgré ezalaki mabaku moko kola betaki biso yango te ezati lelo. Mais quand même l'église se retrouver, l'ibota peut se retrouver, tous c'est encore kola pambola susu, tout ça la siko eza engagement ya biso moko ya bomoto. Kasi Nzembo wana eza message ya litatoli kolandisa ma parcours ngala na lekisi na kata Nzambe mais eza ka parcours pour ngate mais ils ont consolé pe batu moko o bazolanda. Tantôt bazoleka na vie o ngala lekaki to na vie kolantsama image o ngana talisi bango. Alors le message je crois ils sunga vraiment batu mingi oyo
bazalaki na pasi ba comprendre que Jésus-Christ est vivant, il est capable ya kozwa tina te apesi tina eloko pamba apesi valeur atalaka millier te pona kolokota atalaka niveau étude te pona kotombola akotuna pe yo te papa Yves ke na tombola dada to na tombola yete atoza papa botinga ndakisa akotuna yo te posika baki atuna mais papa nanga linga otalisa mutu mususu pona kata libota ngo malgré nazaki le nœud de la famille mais nazaki naki kokuma moko terrible soki na bandi koloba hana hakoto okomona tato papa nanga silika zolo ka bambinga okoloba mbala moko te pona nini ya koseka bazo seka surtout na baninga nazaki soki na kangami ndengwana bozo seka ngana zolo ko na bambi siko soki zeke nzamba atunaka baboti na bana na bina tombola nani papa linga lo baki oyo kuta liboso oyo asana sensité zwata oyo mibale tombola to ya misatu mais lokola atunaka te azwi kaka oyo aza baba asali ngolu asala prophète interprète ya Moïse ezaki Aaron parce que naki kokuma ya Moïse or que Aaron na biso lelo na révélation za Saint-Esprit nde bakatinga singawana ya lolemo na kompe koloba pourquoi pas na yemba tina ya nzembo wana litatoli na ngai. Voilà, merci litatoli na ngai, en tout cas très bien. Et ça lui bien makasi ben to ki na ma life ou bandeko musu bazo ni mapete bandeko bazo na sima boze la mamu ke mais to yo kapé loyemba ngo ndenge papa ko bimisa mongo awa to yo kapo bandeko musu ba ndi manga te juste après même ba otala boy mais non to ka live et puis voilà même kaka nzembo wana e uti ko bikisa nga avant na kamoko yoka ki malgré na boya ki na image le cas pour la deuxième fois poison oui bas wana kuto deuxième fois te. Ah bon? Et pas dans quoi quatrième fois. Il y a troisième fois bitumbo il est kila kinga après bapa yananga ona na yambaki. Ensuite tu bamona ki lokuta. Mais yambalo penda nazwa ki na téléphone nazo filmer bo mona biloko na sanzi ba misuni biloko na sanzi le kola bitopeso katana. Mais Zambia za vivant de komoko na poto ebisi nga to partage ne mingi ayebaki ke nazo bela lisusu nazo attaque après ko lancer nzemboyo na soit encore attaque mais cette fois-ci na se discipliner na makambe belé na se discipliner na makambe belé les autres apisi wapi na ndimite ekobandela isusu polo te fera ki bandeko bayaki bapa ba utaki libanda bayaki on peut comprendre que tout souvent tout le monde a profiter wana ezalaki te ke po bayaki bangondi basalinga bongo te wana penda bando na nga ya Mozambe penda wana famille ekokabana lotelo bite kilo so kozonga eza maoka ya bakomba ezaki da préparer tantôt pe ezalaki pona bango ekomela bango mais ça m'a permettre ekomela bango ti ba yeba songa na kimia ezwa biso ba oyo tosa dal baba tosa dal le kona banzeto ese betela kake ibanga le somo ya kakete voilà c'est ça hein eza bitumba oyo tantôt ezalaki pona bango mais kola sali ke le kanazia na biso po akoleka na victoire moko mais si ambaloyo na yebite mais na kati relation na ba pasteur mingi na kati relation ya ba sortie mingi na se discipline même sika na zo vanda na se discipliner vraiment cette fois-ci pour na yebite et côté la kinzela nini mais ya mbalo image ça image pende ça mais image na bana nzambe ba mona de comment na solane na poto ayebaki zo bela ayebsinga prophète dada tala nzembo na yo wana oyo yo lancer to tala na internet na ba TV banda oyemba ka nzembo no wana yango le délivrance na yo parce que nzembo no za message délivrance eza ka na nzembo wana tangu na bandi koyemba pe eza moko ya changement oyo kotela kinga po esi babande ko salisanga ba salisanga mais na chité kaka mais à partant nzembo wana na suis guérison amen to suis guérison loyembo lokola frère na biso pe mutabandaka loyembo ngo et ça so bien juste mon qui est kaka morceau kaka sans que bande ko bastimatiste ba betela biso mais tout au moins live et puis to continuer biso mission na biso alelo pana yo papa nanga monisanga loboko na yo na yepa na yo mosanto yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salela nga yeso
salelanga yeso yeso Alléluia yeso Yesu na ningina tachola yeso Papa na ningina témoigner Nzamba lola ye Ngapena tatola bonsambe na yo na miswa bato Yoka bosenga na ngai Nzamba kabasa ye Yoka shije na ngai Nzamba lola Na ye na bapasi na ngai Libosa bonsambe na yo Yesu na ye na malati na nga Libosa bonsambe na yo Salelanga yeso yeso Salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso Salelanga yeso salelanga yeso yeso Mundelanga yeso Mundelanga yeso yeso Mundelanga yeso yeso Mundelanga yoyo Mundelanga yeso yeso Na lebi vya bisenga senga Nzamba lola Na lebi vya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokolo nini ye Bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokolo nini ye Bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokolo nini ye Bato bakovanda pe na sima na ngai Na lebi vya bisenga senga Nzamba lola Lokotanga yeso yeso Lokotanga yeso yeso Lokotanga yeso yeso Lokotanga yoyo Lokotanga yeso yeso Soki nazoyemba opekisanga te Oyebi te makambo Nzamba asalela ngai Mpona yemba boye Soki nakoma bisambela sambela opekisanga te Oyebi te bisika Nzamba lokotanga Mpona sambela boye Soki nakoma bibina bina opekisanga te Oyebi te bisika Nzamba azwa ngai Mpona bina boye Nzambe nazobinela aza Nzamba bosolo Oyo nasako te ya Yende Nzamba libela Nzambe nazosambela aza Nzamba bosolo Oyo nasako binela Yende Nzamba libela Asa Nzambe Voilà. Nalingi yeso Ça, c'est Balina bien. ngayo Associé na ngayo Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci, ça c'est bien. Alors, moi, confusion, il y a plus Nabandeko Bazoloba, mais Maloba, Neter, moi, tout en a parole. Il y a Nzé Momoko, papa, Claude Kabundouale, Sayema, et Kotoboy, frère Nabiso, Bazo Kamungo, il y a Guilhem Mizo, on a Kati, je ne sais pas, comment l'église, qui est néanmoins comme l'église, il y a papa Miso Claude Kabundouale, c'est relation niveau en Amanaye, et puis confusion, nous allons apprendre à Kombo Naye, et puis na le Yembo, voilà. Bon, ndakombo na ngana luyamboka eza Kabansa. Papa Nabiso évangéliste Kabundouale ça, comme on ezali Walesa. Nga Kabansa. Bon. Papa Kabundouale sa église eza je crois na yoka na ba bon marché hein. Na ba bon marché. Bon marché. Nga na suka mboka na Kinshasa na suka. Na yebi kombo wana metotikala komoya na boyete. OK. Na yebi kombo wana eza bien sûr que déjà bazo tsayo na référence ya mutu moko oyo ba yebi na ndenga Mozambe. Na ndenga mokulité kola pambola papa Kabundouale sa na yokaka ba son ya musala zo sala kola pambolo papa musala kitoko mukolo moko pe ko tunazo ka message na ye. OK. Message quoi message na ngope na prophétiser kaka na émission na bino kaka bo ya attaque ya poison mais Nzamba lobi abanga te pe akoyeba mutu atakaki me abunda na mosunité azala silence kombo oyo a révéla bango ya vie mupepe ekotalisa ke ndenge ye ndenge ekokende je crois. Alors, quand on a papa Kabundouale ça, ce qui va te dire que yemuta yembi eza ma bête parce que Nzambe to maître azaka moko oyo to se na biso nyonso. Alors, eza rythme oyo nde sali ke ekokana muke rythme parce que ngala lingami ko bete ba rythme oyo. Ba rythme oyo. C'est ça.
Yabalouba. Faut bien signaler. Hein. Dans rythme wana. Alors modèle nanga ya koyemba ya ngowana. Alors Nzambe azolo kumu ndenge batu ba découvrir nzembo yo pe ndenge pe batu ebele bazo landa yango pe basana posa pe ya koyoka yango mingi bazo kota pe na site na biso Prophète Dada TV Media ici kapi ezali vraiment kolo apambola. Voilà, de quoi écouter une occasion à YouTube au commis Prophète Dada TV et puis au monde à l'OM on a kati l'OM qui toko et souris bandeko belé et délivré bikisi bandeko belé guérison et salami vraiment belé pour waka l'OM ngamoko na comment déjà fan pour na waka l'OM oyo to soutenir Moussala Nzambe. Alors pour la promotion et qu'il y a des chaînes différentes et qu'il y a aussi na radio et qu'il y a partout de comment nous avons partager le yembo oyo et ça nango ya ofele au côté YouTube au kinzembo et sali ke lobby ozala yako pamboma l'homme de Dieu. Alors pour la promotion alors ba makokini ni ozala nango lisusu à part nebiso de salaboy na mona rango peut pas passer sur de la foi TV na chaîne na les kaka. Alors projet za nini makanisation nini pona Bongo promotion pour la merci parce qu'album et les caras déjà na de la foi TV pas de qu'on a vu sur de la foi et les caras na EV TV na Ismaël TV pe na Ngoiwa Ngoi. Alors banzembo eza ebele na za na banzembo oyo na composé biso moko eza 9 chansons eza ebele na beta ki na 3 to ça ila no clip ya moko oyo mi balé clip nano esalamite ezala no audio ya mibale titre nango ezali wapi nzambo tozoluka ya misatu ezali Yesu aza nzambe. Alors souci na biso ezali musala oyo oyebi etambolaka na mbongo ata bible histoire ba que l'argent répond. Alors tout ça ka wana te poto lela mais bandeko bazolanda biso soki bolingo ko simba mitema na bango pona ko soutenir biso na kata musala oyo ekozala vraiment malamu mingi eza musala mokilité ya nzambe to na posa ya appui poto continuer banzimbo mususu to apena na posa ya producteur opa ko kiko betsa biso ba concert to ko déplacer biso to ça prêt parce que mokolango ekozala kaka concert te na lisakoli. Nali sakoli et je crois peine de quoi soutenir du Camboyo à kotambo na biso à kotika la lenge mokote kolo akopambola. Alors tout ça na posa bato za kana bolingo wana ya ko même soin ya orchestre oyoyo parce que ba musicien le balinga ndenge wana. Alors kola ko sangate ko pambola surtout ba ye ba kokota du Camboyo mais mayela ko sala musaleza message ya kopesa bato et sali pe ba message moko prophétique. Voilà. Taka muto anga so composer as a prophète. Et ça ba message moko prophétique. Kaka te ningisa lokolo, ningisa mutu, bina ya bapeka. Non, to pesa des message. Message oyo muto olanda la bi vraiment na pambwami. Même si tu as dit commentaire ou comment vraiment ba mutu tout azoba pena ke ko la pambola. Message moko prophétique vraiment naturel au monde a monté critique malgré la ligne critique. Voilà. C'est ça. Ça c'est bien. Donc on est directement dans live donc il y a chanson phare oyo Litatoli si nous sommes en connexion avec toi Mika Bachinde Mima Biso Tokinda. C'est parti. Merci.
azosale zabalolo azosale monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambaka basangolue azosale zambalolo yo azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Zambe apamolo musika ozali lokoyo bozo na biso sika ndenge nzembo oyo ezoyembama yo mpe lokota na likato liboko ciluku yesu nalingi natatola yesu papa nalingi natemoigne nsamba ndonga yo nape natatola bosambe na yo na moswana yo yoka bosenga na ngai nzambaka basa ye yoka suje na ngai ye nsamba ndonga na ye na bapasi na ngai kosaba nzambe na yo na ye na kozanga na ngai kosaba nzambe na yo salelanga yesu yesu salelanga yesu yesu salelanga yesu yesu salelanga yesu yesu mundelanga yesu mundelanga mundelanga yesu yesu mundelanga yesu yesu mundelanga yesu yesu nalembi bya bisengasenga nzamba ndongo nalembi bya pesanga modelanga bisengasenga yesu mokoni miye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesu mokoni miye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesu mokoni miye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe bisengasenga nzamba ndongo lokotanga yesu yesu lokotanga yesu yesu lokotanga yesu yesu lokotanga yo lokotanga yesu yesu tombolanga yesu tombolanga yesu yesu tombolanga yesu yesu tombolanga tombolanga yesu yesu le savoir fako le savoir fako watikishila nsambi watsenzelela watikishila nsambi watsenzelela lesa lisamukatanga lisamukata lesamukatanga ye lesamukatanga lesa haleluya soki nazoyemba opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalela ngai soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokota ngai soki nakoma koyeba yeba opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwa ngai nzambe nazoyembela asanzamba bosolo oyo naza kobimela nzambe nazobimela asanzamba bosolo oyo naza kosanga
Azanzambe Azanzambe est-ce que vous pouvez t'amour de pour la Jésus? Quelle ayoki kosenga na nga zabaka basaye ayoki sujet na ngai ezabalona nazalaka na ntina te apesinga ntina nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka bakolo lelo nakomi na motuka ngayoyoyo nazalaka kobota te lelo apesinga bana nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso apambolinga yeso apambolinga yeso apambolinga apambolinga yeso apambolinga yeso alokotinga alokotinga yeso alokotinga yeso atombolinga atombolinga yeso atombolinga nalingobeta bololo yeso azanzambe lobakelekele mabe ensemble eza wapi soki azotopela biso napanivipana na yesu elongo tozomata 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 mpe tokomata lisusu haleluya salade 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 obinaka wapi asa nzambe na yesu elongo tobina mpe tobinaka elekele samba pambola bino haleluya haleluya nasi bisika api eza bino nalingi natalisa bino nzembo moko titre nango ezali vajika mukaya vajika mukaya na cheluba vajika mukaya na lingala latesanga lingwanda bayemba na bango banzoto ya yesu basete ya yesu ekuluzo ya yesu mais révélation ya lingwanda bayembi te eza libaku te eza orgueil te mais kola pesinga message moko na lingwanda wana na expliquer te mais bolandaka bolanda mwa parti après tokoshite zambe wana apambola bino. Merci Jésus. Alléluia. Kelekele zambe watenzela papa wana tulukabela bachimanzana tulukabela wasana mwana wa Dawidi wasana mwana wa Dawidi wasana mwana wa Dawidi Yesu wasana mwana wa Dawidi asko kopeta mololo kelekele toleka kechipinga balonji kolonga kolonga bandoki pandanjila kokongola banzela papa wana tulukabela bachimanzana wasana mwana wa Dawidi wasana mwana wa Dawidi wasana mwana wa Dawidi wasana mwana wa Dawidi wotimako kufa na Golgotha basate na maboko na Yesu yekota shugera moto na yo wasana mwana wa Dawidi basate na maboko ya Hosana
likonga na bopansi ya bosana ye Hosana mwana wa Davido Yesu Hosana mwana wa Davido toyeba hosana ye Hosana mwana wa Davido Hosana hosana ye Hosana mwana wa Davido Hosana hosana ye Hosana mwana wa Davido Hosana mwana wa Davido toyeba hosana ye Hosana mwana wa Davido Hosana hosana ye Hosana mwana wa Davido Hosana mwana wa Davido Hosana mwana wa Davido Yesu vachika mukaya Papa wali Yesu vachika mukaya Chilego Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Papa wali Yesu vachika mukaya Chilego Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Vachika mukaya Vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Vachika mukaya Vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Papa wali vachika mukaya Vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu lati sangali wanda na yo Yesu lati sangali wanda yo Yesu lati sangali wanda Yesu Yesu lati sangali wanda Limwanda nako yeba Est-ce qu'on peut l'attendre mon lote Etacha mon lote na Yesu Le ba Yesu asa bien Asa bien Yoka presoni Limwanda nako yeba Yesama loba na Yesu Limwanda na sako tanchola Yesako banga sambe Yesu na golokota Atikala kina lingwanda Le tombeau est vide Asekwa kina lingwanda Yesu asabaram Asabaram Lingwanda nako yeba Yesama loba na Yesu Lingwanda na sako tanchola Yesako banga sambe Yesu na golokota Asekwa kina lingwanda Le tombeau est vide Abima kina lingwanda Basali na sambe Oya kolanda lingwanda Bana na kolo Yesu Yesu alatisa bino lingwanda Olingo koma na shion Alatisa bino lingwanda Mayami na kolo Yesu Yesu alatisa bino lingwanda Mapota kome tesese Alatisa bino lingwanda Mamoderateur Yesu alatisa bino lingwanda Yango na so yeba Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Papa wani Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Vachika mukaya Vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Vachika mukaya Yesu vachika mukaya Yesu vachika mukaya Hallelujah Beta bololo Lingwanda eza révélation tomoni kobanga nzambe na kati ya lingwanda oyo jésus-christ abatelaki yango baange bayaki mpona koyamba ye baseke lingwanda etikali kofungwama te kolo basali na nzambe tolingi te kolata lingwanda kolobaki tolingi te kobanga nzambe totelemisi ekobo
totelemisi lokuta, totelemisi kimoyingi, totelemisi vie ya orgueil, lolendo, fier. Bisika totelemisa kobanga nzambe. Yango nalobi bisika olanda nyonso wana banga jugement yaka tolata lingwanda tozonga na kobanga nzambe ndenge Galate 3 ezoloba tomandaki na molimo tokoki kosunga na nzoto yango nalobi na kati ya boyembo oyo Yesu alatisaka lingwanda nakoyeba eza maloba na Yesu lingwanda nakotatola eza kobanga nzambe Yesu na Golgotha atikalaki na lingwanda letombo evide asemaki na lingwanda basali na nzambe oya tolata lingwanda olingo koma na chien Yesu alatisa yo lingwanda bayembi na nkolo Yesu Yesu alatisa bino lingwanda baprotokole Yesu alatisa bino lingwanda bana na nkolo Yesu Yesu alatisa bino lingwanda olingo bikangolu Yesu alatisa yo lingwanda yango nazoyeba Yesu vajika amukaya Yesu vajika amukaya papa wani Yesu vajika amukaya Yesu vajika amukaya vajika amukaya vajika imukaya vajika Yesu vajika imukaya vajika imukaya batisanga lingwanda Yesu vajika imukaya Osana Chinobo Osana mwana wa Osana mwana wa Osana mwana wa Davido Osana mwana wa Davido soki na blessé yo limbisa ngai mais vérité ate bebisi yo elingi koloba te ke bablessé yo lingwanda eza kobanga nzambe oyo jésus christ abatelaki soki abatelaki yango te afongolaki alingi otikala ekombo topesa lokumu elingaki eza susu lokumu wana te mais à cause ya kobanga tata makomi elobi mabolongo nyonso ekobamela ye yo moto oboyaka jésus okoleka na nzela nini avant ndima tata ndima nano jésus christ te ntina nzembo na ngai ezali vajika bokaya wana titre ya nzembo oyo latisanga lingwanda tokomi na temps oyo basala nzambe toomonisa mitakala na biso entre des autres na batere neti koloba te pétage na pétage mais message oyo ekozongisa bino na nzela olingi okoma na option olingi ozonga koleka ndenge obandaka olingi nzambe atilize yo puissant olingi nzambe apambola yo lata lingwanda parce que kobanga nzambe makomi olobi eza ebandela mayele craignez Dieu car rien ne manque à ceux qui le craignent chacun a blessé yo limbisa merci beaucoup pour na ko pambola bino tozokende na kosukisa na kombo ya elonga wala nde tokotelema toboshenga moke parce que na binaka pe titre nzembo tobeta ya kosukisa ezali wapi nzambe oyo tozoluka basusi bazoluka nzambe ya bala mais soki toluka oyo akabolaki mai oyo akwesaki Goliath oyo akitaki moto merci bayembi charisme
obinaka wapi? Bougez, 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 bougez. Wapisa moyo biso toye koluka wapisa malola toye koluka samalola toye koluka toende koluka samoya kabona kimaye toende koluka samoya kitisa kimoto toende koluka samoya kuisa monete yaya wapibika mongo wapibika mongo wapibika mongo yaya wapibika mongo wapibika mongo wapibika mongo lakakinga sama profite dada olobaki okosala ye zamalada basolo baki okosala zamalula olobaki okosala babalanga zamalada basolo baki okosala tango ya moyo telema yosala ye tango ya moyo telema yosala yaya wabibika mango wabibika mango wabibika mango yaya wabibika mango wabibika mango wabibika mango Bina danse Betsa bololo. Hallelujah. Sama profite dada telema yosala ye sama lola baba telema yosala sama profite dada telema yosala baba sama lola baba telema yosala tango ya moyo telema yosala ye tango ya moyo telema yosala tango bika moye sili nanu te baba tango masakoli eleki mpe nanu te yeye wapibika mongo wapili barango wapi bosanango yeye wapili barango wapi bosanango wapi kwamosako Usobetsa bololo. Kele. Obinaka wapi? Komboyo, kombo na yelonga ne. Kombo na mule. Komboyo, kombo na vikamwe. Kombo na mule. Komboyo, Yesu. Kombo na elonga komboyo, kombo na muya. Komboyo, komboyo na elonga komboyo, kombo na muya. kaka na komboyo balongaka te basimba elonga komboyo eza na nguya komboyo kombo na lobi konde kombo na nguya komboyo Yesu na elonga komboyo, kombo na muya. komboyo Kombo na elonga komboyo, kombo na muya. Abomanite, 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 Yaya salanga na bona, yaya lobanga na bika, yaya sebola loboko,
243 84 26 11 626 00 243 84 26 626 00 243 84 26 11 626 Benga biso kola kosanga te kopambola yo. On est ensemble.
Sinale Kassanda. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour le compte de votre grande émission, la Rédé chrétienne avec Yves Ipa, dos de l'état de faux. Le but est de continuer toujours Moussala. Alors, lundi, le Yembo Kitoko, l'État Toli Nangai, avec le prophète Dada Bakassa, et c'est bien. Et en tout cas, toujours qu'il y a qui na souka émission na biso. Alors, bando batali biso, bakoki ko trouver baloyembo oyo wapi ya kitoko saleli bango. Alors, pourquoi pas qu'on le capte sur la featuring na bandeko mususu na ba chanson oyo etikali pona ko benda pe moi bandeko pour le yembo oyo sans vous flatter. Ils allaient une très belle chanson. Alors, ceux qui vous saluer featuring na ndeko mongo boy. Et ça la peut malade mon kitoko le sous ma kasi baba. Pourquoi pas vous passer na lo bandeko wana? Oui, tozo kanisango bandeko wana eza bien mais eza ka likamba caché. Ok. Tout nous sommes tous allés l'argent. Ok. Nous avons un projet comme ça, la featuring, na bana Yesus on a dit que ba beta qui peut na l'église oyo, ba leka qui peut awa, o bazali lo ba musicien, makasi, ba yebani pe makasi na kosa na bango musala. Ok. Ya Zambe oyo. Alors, mais peut-être nous trois chansons biso moko pour te dire que ce qui tokobima kaka te pour te yemba ki na mutu etel. C'est-à-dire qu'il y a un pakolami, il y a tant de yangolo kouta et pas ensemble. Parce que na kati ya album na biso toko zamene ba featuring ya batumi baleto misato. Alors les trois chansons autobeti et zana lokola single. Alors c'est aussi ici ba vidéo nango. Mais si ka pipe to bon sa journée moko oyo toko talisa batu musala to sali bon ça la prière ko swango. Bazwa après tokokoba musala poto ça l'album même il y a 7 ou 8 chansons. Alors musala ezali papa Yves. Musala ezali o kaka ndeto osenga ba soutien ndenge ezala kaka. Ya liboso partenaire na biso yimo konsambe atia loboko. Deuxième lokola sala kana kanala bato afongola mitema. Musala ezali pe message ya kopesa eza surtout na temps oyo to sali. Tu vas comprendre qu'ils ont un ensemble de moko. Où ma communauté a les mêmes hier, aujourd'hui, un temps à côté de la oyo asali pour te faire. C'est ça. Voilà, merci. L'homme de comme Nasuka, ben tu la peine de qu'on a vu ça. Nasuka, moi beauté puis l'île bana bande chrétien ne va pas la biso. L'homme de dit comme Nasuka, l'île bana bande va pas la biso. Surtout plus sur balingi baya pour la promotion. Il y a album oyo, même aussi pour la production, même na oyo talibongo déplacement, voyage pour la artiste bande qu'on a biso. Tous en avant awa et ça la lipamboli makasi n'ende quoi vous allez toucher, il y a pour soutenir Moussala ya Nzambe œuvre de Dieu. Alors l'homme dit du micro. Merci. On a la chrétienne, numéro de téléphone et puis l'Iloba, ma candidature sous ni pour la musique yango ou même yango tiwapi et puis la souka pour tirer le frère na biso, on se présenter na bande boîte la biso et puis monter na 2-3 personnes madame. Merci Ezali Abino, prophète Dada Kabasa Ngolu, l'homme de feu. L'homme de plusieurs couleurs. Alors, plusieurs couleurs, ils ont des différences à la grâce qu'on a tiré na biso. Ils ont un message oyo Zamba bengi la biso. Alors, Zambe a pambo la bino ba bozungolu ya kolanda biso. Mosala tozo sala et dans mosala ya kolo mokili Jésus-Christ de Nazareth. Nous nyonso soit lingi ko so biso. Numéro nanga ezali 243 84 26 11 626 243 84 26 11 626 et ça na WhatsApp Facebook betika prophète Dada chaîne na biso YouTube obeti prophète Dada TV Media bisika pour kuta nzembo oyo evandi wana. Alors kota dans message to pesibino ezo consoler mitema ebele. C'est que y a mi balepe et ko pambola batu mingi ya misatu pe e ko la musabola mu ebele mais yango to saka na posa ya ba appui na bino ba courage na bino na ba critique na bino o mosala e bonga lisusu mais mbala liboso ndi bomoni clip wana ce qui doit toza féliciter
quand même savoir na ben effort to sali mais ba effort na bino pe e kosala bien Zambe oyo akutisa biso na bino apambola bino misika pi bozali na Europe mobimba je crois boza ebele bandeko oyo mobenga kapeto sambela kapo na bino nyonso na pamboli pasteur oyo azolanda biso na tango oyo pe azana souci ya mosala o ekende liboso pasteur Gilles Ndongala na Londres na mama na biso molonga ni na ye mama Liliane Kisashi bisika boza kola pambola bino soki okokota pe likambo yo lola ekofungwama ekola pambola pe mama Christine Kuyenga Paradis na Londres na nzela na ye nde tolekisi su na émission oyo kola pambola mama Esther servante na Paris elongo na servante mwana na ye Rite alors toza wana pona bino boza ebele papa Sebastino boza ebele apôtre Martin Makomba na Belgique elongo na église Bethesda Mobimba évangéliste Israël elongo na molonga na ye Paola maman prophétesse Yatira boza vraiment ebele kola pambola pe prophète Moïse nazomona misala bozo sala na Yesu elongo bokende liboso on est ensemble pour ça nabino pour mosala o ekesu liboso vraiment que Dieu vous bénisse nasanga mon côté nazape na mokambi monene ya mosala o ya musique pendant que nga nazali absent akopi kopesa bino mbote bisika bosali vraiment Nzambe apambola bino. Je bénis l'Éternel pour cette occasion. Moi je me nomme Robert Lufungola. Robert Lufungola. On a juste besoin de soutien à Bino. Soutien à Bino, ça la biso vraiment bien. Et ça la biso bien. Nzamba apambola Bino. Apambola Bino. Asimba mitema na Bino. On a bateau baza mitema ya rosunga. Pour na musala Nzambe. Pour to sala ka pour na Nzambe. Tout bana mitema malamu rosunga musala Nzambe pour kende de l'avant. On n'a pas besoin de se limiter dans le niveau. On a besoin juste d'un producteur pour que tout le monde concert, tout ça m'a volonté de travail et sali. Mais tout ça est un peu limité pour nous. Nous avons pas la bino ceux qui sont dans la prière sur la bus. La pessimbo est la famille le fungo la mobimba. Ainsi de ma mère Koyenge la Germaine et puis mon père le fungo la Floribert ainsi que mes amis. Na pamboli Nzambe na pesi mbote na frère Alpha Piano Bouyamba na pesi mbote na frère Billy Makembi Teti les grandes mères et na pamboli Nzambe na pesi mbote pas mon ami Léa monsieur Winner na pesi vraiment ba mbote na batu nyonso ba yebi biso pe na ba o ba olanda biso na ba auto yebi na ba auto yebi te que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci. Merci. Qu'on a pas la paix d'église. Église Otoso Kamba, centre de réveil spirituel, église prophétique et royaume de Dieu. Maintenant, ce centre de réveil, qu'on a Pambola, à Pambola, ancien Padjo, voici l'homme. À Pambola, berger Eric. À Pambola, papa Jacques Kisungu. C'est-à-dire, il y a des Kisungu. Qu'on a Pambola Bino. Tozawana, Lola Ezofungwama. Tolingi tosala live moko bomona ke nzembo yonde mosakwita da moto ayembaki yango. Merci beaucoup groupe na biso orchestre okotuna kombo nango ezali Arche de l'Alliance sanduku ya boyokani na nani na kolo nango Jésus Christ de Nazareth le Dieu de très haut ce qui est soyé te tozalaka wana na sena makona ye pour Nzambe mosusu asalite. Alléluia. Merci beaucoup.